Coopération entre République démocratique du Congo et Washington, lobby, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki, envoyé spécial, il y a l'administration Biden, pour nous dire, ndenge nini bakobeta masolo, il y a exploitation, il y a minéraux ndenge awa, na République démocratique du Congo, lobby, na Assemblée nationale, pe na Sénat, rentrée parlementaire, et Sengeli Boyebake, ba dossier ebele ezali kozila ba député entre autres likambu ya salaire na bango na ba dossier mususu ezali kolobama na sphère politique ya République démocratique du Congo. Kwedi Maimputu, artiste comédien wa tikaki biso na Kinshasa, ba obsèque na ndenge nini elekanaki KNB tozaki en permanence na place des artistes. Nini elekanaki kuna botika la branché kolanda édition ya lelo ya KNB on a na plaisir ya ko présenter bino. Coopération entre RDC et les États-Unis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Ayambaki Bongo, envoyé spécial. Il y a l'administration Biden pour le solo. Il y a la coopération, il y a la minéraux, il détails Bolanda. L'élément où Washington ezali koluka ko se positionner na masolo ya exploitation ya cobalt na lithium na République démocratique du Congo. Raison y a arrivé y a Amos Orchetin ou Azali Bongo, envoyé spécial y a administration Biden, coordonnateur des affaires énergétiques internationales. Oyo aye baki bongo kokita na terrain pe asilisi séjour na ye na Kinshasa mokolo ya lelo akutanaki na président de la République Félix Antoine Tshisekedi bango mibale particulièrement ba échangeaki sur développement ya secteur minier pe États-Unis a manifesté intérêt pour na ko exploiter cobalt na lithium awa na République démocratique du Congo. Et Sengeli pour retenir que visite Oyo et intervenir juste après visite il y a secrétaire d'État américain à Tony Blinken Oyo Azalaki Awa na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Désormais, les militaires Nyon Sobazali interdit Yakotambola en divagation dans la ville-province de Kinshasa, opération Kinshasa sans militaire en divagation, Maloba Ezali à colonel Amouri Henri, commandant Yapem. Bolanda. Le 12 septembre 2022, colonel Amouli Mokonzi à police militaire a yebi bongo ko lancé opération nommée Kinshasa sans militaire en divagation. Eli kolobadini, ba soda o batambola kana bisenga senga. Oyebi place aux gens qui n'étaient place au outité aux autres tamblera en Athénie. Police militaire ezio bakangi yo bakena yo. Maseki ezali lisusuté pas baté ba salité ezali ko salama mingi ordre esengeli ekota na République démocratique du Congo. Maseki ezali lisusuté soki bakangi militaire na tenue azali ko tambla divagation mbalamongo na état-major général. Boyo ka soko za kana ndeko ya soda tope mwana ozali kolanda ba information oyo papa la bino azali soda pekisa bitambola tambola na teni pamba te police militaire et lobby ekokanga bango ba soda bango mo bazaka makasi na kokanga batu mais soda bakanga e akolela lokola mwana mukio ko dimate ouais. Beltexco azali kote kila ba congolais ba kaye ya solo pote ba na bilo batanga pe ba ye ba bongo kokoma na ba condition kitoko pamba te ba style ya solo peza kuna. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba
pe bakaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable, maman responsable, bande kono so basunga bana po bazunga classe. Beltesco comme mesano, amedi no bakaye kitoko babengi bakaye ya u ya Beltesco o ezali bakaye réussite. Bakaye oyo mwana so akomela ngo akoshubete ko ezali bakaye ya réussite. Bakaye oyo couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. Oya magasin na biso ya Beltesco ezana zone monene, o soma ba stock no so bolingi, okena ba point de vente no so l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas la Kinshasa dans le distributeur, pour ce bakaye qui toko ezali bakaye ya uya Beltesco. Et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezo poe ezo koma. Bana balingi yango mingi. Mbongo ekomi ya botangi, yonto lingi kosala ba don na école, et ya kosala ba réservation na service commercial, en tout cas ba kosala les livraisons à domicile. Tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société Beltesco et stylo. Ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Insécurité nansele ezali élément oyo intéressé biso makasi pambate bana insele bazali kolela entre badarade na ngambo kimbanze keza ko inae la police ya République démocratique du Congo bazali wapi bana ya kote kuna bazali kolela butu moi balobi bazali kolala te insécurité ya kosakana te bakonzi ya la police balala mosala kaka kokanga ba chauffeur mosala kaka kotia ba cop na ba souciat mais population azali kolela bakuluna te bakuluna bana ya biso badarade bana bikuku pakoya ko katwa bazo piye biso ba policier ndeli boso minduki ezolela bato pe bazokufa bato bazozoka botela neti biso na wova na porte ya ndako ifona kimani na tiki na kimi manduki ba policier nde bato muyibi penza elegage na ba policier bango bato bazwaki bakuluna wana bikuku bango liboso babeta masasi na désordre okimi ale babuki ndako nga 35 tonnes deux portes fenêtres ya matériaux durables bakiti bamesa bashakos anga nazana lekamo motonete ngai nakolobani bakonzi bato bakobongisa biso ke biso tovanda kimia soko susiat bakotiela biso po ebatela biso bana biso badarade bana bikuku koto poto nganda kuno omona bitumbe bandi bana ya bikuku bakota na badara awa babandi mabanga bandi kopiye kobuka kokata bangara batu kozo biloko na kata ndaku et banque ça biso biso tozotonga a ke l'un des jours to kufanda ezala biso mabe kimia société kota biso tozala kimia ndenge bitumbana ezalaki toyebaki ate eloko moko te toyebi neti ngai nazali awa na vandi na ngai na wuti na ngai église na kuye kokuta ndako na ngai ba papi bazwi nyonso eza na kati ya ndako ansele kuluna ndenge eza a bata bikuku bana bikuku bazoya na basoda bazoya kokotela biso na kati ya ndako bazopiye basoda bazokota bazobeta masasi bana kuluna bazokota na basoda baboni biso nde toza a tokufi na kati ya ndako atoza biloko te babiloko nyonso bayiba bandaku babuka baporte ekei nde toza a toza posa batotela biso basoda bavanda a po biso toza na kimia te toza lisuna bandaku te tokomi mitelengani bakomo otambola bapiye ndako a joanyo ezomonana wana nde basoda baza kuna bakoma ya okotela bato na kati baboma bato tozali dans l'insécurité totale ce que nous vivons ici donc c'est comparable à nos frères de l'Est. Oyo baza na Bunagana. Bande kwa ngambu complice na ba police bazo benga ujana na FARDC. À tout le temps bazo traverser koya ko détruire ba wuta kan kokolo. Ko boma ko beta masasi. To kundi déjà plus de 4 personnes au bakufi awa à cause ya insécurité.
alors complice na ndeko moko aza na ngambo wana na maison moko ya jaune ye aza wana sécurisé na FARDC na la police bazoya awa pona ko détruire bazobuka bandako bazobotola ba porte ba fenêtre ko piller bandako vie ezate bana bakotanga ndenge nini. Or vous disiez que le futur du pays c'est la jeunesse. Alors la jeunesse bakozala malamu soki bazotanga toza kutna ekola moye bana batanga ezate na badarade na komini ya Ntsele bazali na susiati ya malonga te kulu nazali ko buka tina bandaku oyo elongwe kulu ekomi banditisme ekomi assassinat ekomi braquage police bosala eloko population ya badara bazali kolela. Oui. Est-ce que ezali mabe ko bala na zemi biso KNB News to kite na terrain pona ko mituna pe ko tuna ba kinwa soki bazwaka likambo yango ndenge nini bazali bongo na micro ya Saron Mawete. Est-ce que moi si akoki ko bala na rondo to pe na zemi to pe ndenge ba journaliste balobaka na élément en boîte mingi balobi eza nango peza mingi problème te pona bato oyo ba mesana déjà ba biloko ko sangisa nzoto mais et pas ba chrétien ezali lisumu pour déjà les fêtes ya ko kota na terrain wana ozali ko violer territoire oyo esengeli o exploiter après libala kasi problème se posera nini mutu a comprendre que c'est asali mbeba alingi ya bala boko autoriser libala to bokozela mutu azali kolo akita moi sina mobali boko sala mariage boyebani nanu banzoto te bakoze ko ya mingi mba mususu mwana ana pe boko simba na maboko te ba mususu mwana ana boko simba na maboko te oh penza soki oza mwasi ya mabondeli okosimba mais soki oza ka mwasi ya distraction mwana ana na maboko basimba ka eta eza mabe na ndenga coutume esengeli ke mwasi akosala libala na zemi te soki mobali oremaki mwasi aza na zemi ozeli ke mwasi abota soki aboti ateke soki oza na posa mwasi ozeli aboti apres okosala libala mais aza na zemi kosala libala zala ya kitoko te mwana peut-être akokufa ezalaka makambo ebele nzoka nde azalaki na zemi yango awese koya kosala libala balo makambo mare ebele ba conséquences ezalaka ebele mobali oza na posa ke obala mwasi na oremaki aza na zemi bon c'est le coutume mosusu mwasi aza na zemi ata ndeni bakolinga te bakolinga mwasi abota ata kopesa bikila coutume nyonso bakolingi mwasi aboti ndoki baye okepesa makambo na bango ateke eza na zemi ezalaka malamu te aza na posa mwasi okozela mwasi aboti apwende oke kobala ye mais soki aza na zemi kosala na biloko te mpo eza baconséquence ebele na Bible elobi bongo te na Bible elobi mwasi avant asala mariage il faut azala vierge azala mobimba mais na baconjoncture ya lelo okozala mbongo na yo okei kobala mwasi peut-être la quoi maladi mutu so ozala mbongo na yo kozalaka la oteke yo robala linga mwasi nano oyo bobani kobota ta mwana mo ata moko et puis so posa pe obala ye po boti ne da symbole mais oyo nano boti nete azala maladi ebele yango ba mama kala avant mwana ne mobali akeno bala mama ye moko mutu aponela mwana na ye okokoya pe na mususu oko bala ye bon mais ça mabe ça la mariage na mona ngote mais mariage on a yebi que mariage ya bien ezalaka mobali oyo yebi na mwasi nzoto te wa yebi na nzoto te après ba ça le mariage wana kozala bien ti na monde spirituel mais ce que oyo alelu ekomi ba ti mwasi basi babota déjà après ba ça le mariage aza na zemi bazolo baka kilelo wana kilelo ngo memeli biso ba makambo ebele ya bandenge ba principe nyonso pena ezo ememika kilelo pona kosala mariage pena bien ya boboto ya kotosa nzambe oyo tozosambe totangaka bana ba tanyonso ezali mariage oyo olingi mwasi avant kotoso atana mwasi yango ifali okende tishe bango bayeba yo epa na bango bayeba ki mwana biso na mutu oyo balingani wana pena ekozala esengo mingi na libota pe na famille so bolingani na mwasi na yo kanga motema batela ye yo pe batela yo ti bokenda ndako na bino bosala mariage na bino nizemi ni bokenda ndako bokono botela nde na ndako kuna wana ni kazi eza mabe parce que zemi wana tango ekoti eza lokwa lien moko boye batia na kati ya bandundu soki mwasi aza na zemi akoki kobala ye te po
punti moi eza toujours na makila wana ze moi foi longwa pesi ke na ba oyo ba mobali wana yebi ke moi sine ana zemi déjà mi yebe de yake ke zemi wana ezali moi si ceux qui aboti nde asali nini abalié asali mariage basi ya Kinshasa kaka kochaba code na ba téléphone ceux qui ont compte na WhatsApp code ceux qui ont compte na répertoire code ceux qui ont compte na appel manqué code kasi bakokaka kocha code na katikati ya makolote yango ezali kosala ke bazemie kota mbangu bozwa mayele bobatela ba principe surtout avant libala surtout mwana mwasi batela nzoto bala nanu babala yo honorer famille simana yango ozwa bazemi ndenge olingi ouais nini elekanaki lelo na ba obsèque ya Kwedi Maiputu azali bongo artiste comédien basala le puits le beau temps na ba groupe Salongo pe vula na mvula Kwedi boyebi malamu akufi atikaki biso depuis quelques jours ba obsèque na ye ndenge nini elekani na place des artistes en exclusivité mondiale pour na compte ya KNB Peggy Ulunga azalaki wana bozo bakiti bofanda bolanda nini elekana ikuna Nous demandons aux artistes et musiciens ici présents, ceux qui moyens zali, déjà qu'on y a awa, balance tabango, parce que corps déjà, ils ont le moyen si ils l'ont déjà, ils ont comment déjà. Les artistes et musiciens, s'il vous plaît. Tosengi pe le grand mannequin. Amigo Star, amigo. Oyoki, hein, à refongola. Parce que au premier temps qui vient basé à Sika, est-ce que basé à Go, vieux à qui a déjà ou bien et ça n'a pas l'air. Robenga, ba couturier na ba styliste basa ela e pizza ya ndenga awa. Ah, et rangoyo, ongo samedi oyo ba ko décorer ba piste. La malchance d'avoir de personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nos politiciens ne pensent qu'à la politique politique. Il n'y a pas la politique culturelle, il n'y a pas la politique sociale. Il n'y a pas la politique, il y a santé, il y a toujours politique, il y a l'ongwa, Nanakoma. Mais avec Fajib, il y a un tombe, Subawa, né Awa. C'est très triste. Mais le président Tchaka, bon, au Katayo.
tukugambira kubisunga gambira kutuba touti kovivre yango lisusu sikoyo na RTNC bakonzi nyonso ya mboka kobanda président ya république, premier ministre, président ya sénat, gouverneur, bakonzi nyonso ya mboka baye. Ce n'est pas parce que totekaka minéré, ce n'est pas parce que toza bacommerçant, ce n'est pas parce que tosalaka soki nini, c'est parce que tout simplement tosalaka mosala oyo ya kosepelisa bato na côté ya art dramatique. Pendant au moins plus de 50 ans de Konabiso Kwedi asali musala yango. C'est vrai que musala nabiso efutaka vraiment te, mais tokangamaka nango po toyebi ke rôle nabiso pona ko contribuer na développement intégral ya mboka nabiso, na changement ya mboka, changement ya mentalité. Toza na rôle moko makasi. C'est pourquoi tokangama tolingi mboka na biso, tovanda awa na mboka na biso malgré pasi na bisengo. Yango na exemple ya Kwedi elakisi ke musala tosalaka eza na valeur. Kokanisa sikoyo Frère Patrice ntango banaye kotya mama Esther Litoi ezalaki ndenge wana Frère Patrice amoni mama Esther. Oh mama obeti motema na ngai ngebe yakana lingayo, oh yakana lingayo soko linginga betakelelo soki Frère Patrice etya Litoi paster mokuna ndekoma tolo ya lingia boy mekakuboye batele yo mekakuboye batele yo soki elinginga pesanga bizu ya fibo oya bana renaissance Litoi ya mabe na théâtre mobali oyo atya mwasi Litoi mwasi akina pongi alali ve masumu de brende avoka mwasi Litoi ye moko azolobani makambo mosusu nakoloba ngo prochainement. Dieu merci. Je crois pour remercier ma première mboka, on a chef d'État. Je dis les arts, Premier ministre, honoré Papa Kwedi dit Manfouga Bessi. Au monde, on n'a pas les artistes. Parce qu'il va même canaliser. Les autres vont limiter, donc on va voter pour le monde qui est à appuyer l'équipe avec beaucoup de honneur. Papa Jacques Mobila et les bisous. Ils ont quitté les arts, mon aux mémorial. Il y a ces touristes. Mais la monnaie vraiment cette fois-ci, donc au manteau de voilà, les organisations. Négligence, la place n'est pas protégée. D'abord, il y a un match à Congo. Voilà, au coup, il faut plaquer des rails dans le Sibéria. Merci beaucoup à Mokaba, notable la ville à Kinshasa, notable la zone à Kitambo, Jimmy Mukeni, Moninga Langai. Je n'ai pas une production notable à Bandalou à Kinshasa.
tolobi lomoni ya mingi na mokonzi ya mboka Faci Benton na ndenge a honoré vraiment papa na biso Kweni Maïputu oyo topesa kobenga Monsieur Diallo azali bongo icône ya théâtre africain po ete lelo bandeko na biso baivoirien bacombien de sur théâtre de chez nous, théâtre Salon. Merci la gouvernance de la ville de Kinshasa, merci na bakonzi nyonso mais eloko moko tolobaka tozali kobanga po ete ndenge ezaka koma alobaka artiste en danger mais tomoni place des artistes mpe ekomi en danger ya mwana biso étant baopérateur culturel étant banotable ya ville ya Kinshasa toseki ete na mokonzi na biso ya kalamu bourgmestre juste Kanima Kalonji napesi ye mbote po ete bamama na biso basala kobele commerce mais esika oyo il faut tovaloriser yango même Jésus Christ bonebaka to baosala cope na temple abimaka malgré Jésus Christ mais apetaka basabo na bamere oyo nyonso donc mais babanga te le bourgmestre na biso juste Kanima Kalonji juste kaka akolukela bango esika mosusu ya kotenga. Chef de l'État, on appelle à la première conseiller chef de l'État, corps médical, l'assistant de Boza pour assister culture. Parce que pour assurer la culture, c'est un peu pouvoir. Culture, bien sûr, c'est vaste, mais dans le secteur, on a besoin de théâtre, et tout, on a des difficultés. Il y a un monde qui est au Konzambo, il y a qui pour matanga te, il y a qui peut pour en tant que papa. Yamboka parce que na kati ya ndako amoni ke na ndako ya batisi comédien